Na tango ba membre ya ba parti mosusu bazali kotambola librement na ba drapeau pe ba photo ya ba kambina bango, ba service mosusu bazali ko déranger ba membre ya ba parti ya opposition basala pe lokola bango. Ndakisa ya chargé à mobilisation ya mouvement de libération du Congo Fédération Funa 1 oyo ba atakaki po azali kotambola na ba photo ya Jean-Pierre Bemba pe ba drapeau ya parti na ye MLC. Tozo préparé anniversaire ya mokone biso Jean-Pierre Bemba Gombo les 4. Nazui na mutuka na ngai bobo mesano na tie deux drapeaux ya Jean-Pierre na tie photo ya Jean-Pierre Bemba Gombo. Tangu na komi na victoire na kutana na numéro 1 ya la police lieutenant-colonel ya mobile na tenu abi monsieur longola drapeau na papa na longola drapeau te na tourner na zongi côté ya Kauka na komi na Kauka na freiner quelque part pour bon sanga d'échappement des motos babi services spéciaux ba kalenga oh monsieur yozo tambola na photo ya Bemba na ba drapeau. Nabi monsieur, il y a violé l'article 8 de la Constitution. L'opposition reconnue de la République démocratique du Congo. C'est bien mentionné dans la Constitution. Et là, on est dans la salle à Mabé. Nous avons palou, batama na drapeau. PPRD, batama na drapeau na photo mon continent bango. Et bon, on a Jean-Pierre Bemba Gombo. On a préparé anniversaire na ye. Puis nous avons chargé mobilisation à Funa. Tant que nous avons bazi photo mon condi, ba bendi en na mutuka. Tant que nous avons boy na côte na mutuka na démarrer voiture. Tobandi ko sabango rally na itakimisi mutu na tina interfédéral et pas président Geringo na koloba bo intimider bisote Jean-Pierre Bemba Gombo akoya pe rediriger biso anniversaire ne koleka malamu nazo taba drapeau sur 10 drapeaux nazali reconnu na kati ya Congo article 12 balbi que tout Congolais est égaux devant la loi bo intimider ngaité ya nazo ba ke bino ba d'aspect précieux bo tika ba MSC ba fêter journée bango samedi na Kimia ngonga ngwe ya ngwe koki les 4 zali ngonga ya mokonzi boya koyoka message o mokona tindeli biso pe boyoka nini oyo mama F baseba bombeli biso yango boye belé les 4 zali fête moko munene ya mokonzi Jean-Pierre Bemba Gombo président national tokotika ko bossa na été moto mochali pe rotela toujours.